Brazzaville, rubrique Nabino Boulueke plus original en mode 4G. Différence peu vitesse entre les professionnels et les amateurs. Ils allaient toujours continuer kaka comme on a kasi motunu ya lelo et uti bongo et pas yanani bolanda. Et là ils ont monté Boulueke kende kindoki kati na nkolo. Bote bana kini partout na monde ba ni magazine kin l'actis Boulueke pis. Ils allaient ngai moko ba ja magazine kin l'actis Victor Jonathan Soukami défenseur bana bundu. Mutunu nga lelo ils allaient humanité et ba ina kasi nini boya ni ngai. Humanité. Premier secondaire. Premier secondaire. Humanité pendant la classe ni. Humanité pendant la classe ni. Si primaire. Et ben la 6e. Humanité pendant la 6e. Papa Tony to eba humanité pendant la classe ni. Humanité dans la première séance. Humanité n'est tout le temps à 6 classes. Humanité dans la classe ni. Ça dépend ya ndengo bandeli mwana ngo na ko tangisa ye na classe et go banda pe ba mususu pe na 14 ans à côté na humanité. Net na seconde na classe ni. Pas première. Humanité dans la classe ni. Humanité dans la première primaire. Bandela Olobi. Et dans la première primaire. Boulueke plus ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître, ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend, parole du jeune maître. Binomoko bomoni lokola Boulueke plus original en mode 4G côté la kibino na banda kubukanga magi ba panzi pe boseki ebele kasi ndenge to mesana ko sabino tango zali koseka kobosa na kabik na papier te pona kokoma ozwa leçon bokanga pe bosimba yango malamu que humanité et bandaka nde soki osilisi école secondaire c'est-à-dire première na deuxième secondaire tango kolekana na classe suivante yango ni babengi humanité c'est-à-dire ibandaka nde na troisième. Merci pour vous comprendre pe bozui le son. To komi na suka présentation à magazine Kin l'Artus. Ya mukolelo so ki bo sepela ki na yango bo pesa merci na Jules Ntumba le génie yendi asimba ki édition avec impact na idéologie na sima caméra Olivier Matota nkwanga ntotila yende abenda ki ngai boté po wulula ngai na banda kuna bino na montage Innocent Matengo elongo na Héritier Mbula Mr Drone bangonde ba montaki ba élément ya mokolo ya lelo kasi botika tope sabongo ba mbote ebele epai ya bana nyonso ya changu kobanda mai ya njili okende bongo na kimbanteke oya na masina tina ntele bambote na bino mabele ya Pierrot Ebende l'international tokomi na suka toloba lisusu nini pour tout travail mérite bien son salaire. N'importe quoi dit okotuna ngulu lokola ngulu pe lobaka na ete okodundango po biso to sela ka kilelo te Guluwa